Gloria Olangi baloba kufa tsoni komona pasi. Me ndeko na biso Gloria Olangi ye aponi na ye amona pasi me aboyi akufa tsoni. Kufa tsoni komona pasi. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ekamwisi ngai Gloria Olangi basololi na Cynthia Kapach. Cynthia Kapach ye moko alobi yango epai ya Bines tango atuni ye ndenge nini ndeko na yo Gloria Olangi na mboka oyo azali. Ya lobi touti kosolola na ye azali vraiment malamu. Bines Bemba tuni naza koyoka partout ke kuna aza komona pasi aza kosouffrir surtout papa Robo azolobelango mingi. Mais Cynthia Kapach alobi te to sololi na Gloria Olangi alobi lokola ye aza megastar tala kaka biso bato internet biso ba chroniqueur ba chroniqueuse to uta na télévision to yebani to sali succès to koki ko souffrir na mboka moko te. Yango wana Gloria Olangi aza à l'aise na uti ko solola na ye sikoyo. Wana réponse ya Cynthia Kapach epai ya Bines Bembo. Me bandeko nanga bino moko bokanisa malamu. Gloria Olangi azali ngunda spécial te. Na Grèce d'abord, botala nanu vie sociale na yango. Soki bolingi botala oeza lelote, mais botala nanu tango bazalaki kamwa bien crise nanu ekotite. Botala ba video ya Zoro Mabiala. Zoro Mabiala. Alongwa Suisse akenda ko filme. Alakisa biso ba secret ya kuna. Alakisa biso batu basala 10 ans. Alakisa biso beglise ya kuna. Alakisa biso mibali ba bogar ya kuna. Alakisa biso basi kitoko ya kuna. Me boyoka bangotu eloko baloba nini eza kuna. Sikoyo Gloria Olangi akomi na moma kaka oyo mpiaka ezate me na moma oyo baka eleki ebele batu bazali kotonda. Pe makambo mususu ngai kutu naza na tina na lobate. Bino moko soki bokoti na page ya Gloria Olangi bomoni. Bino moko soki boke na ba chaîne YouTube ya ba télévision bomoni. Nga na loba nini. Sikoyo Gloria Olangi aza à l'aise. Bayambiye na nani. Na ministre ya kuna to na nani. Eske aza ngunda spécial ou bien ndenge nini. Azali Francis Kalombo to Moïse. Aza nani. Po bayambiye na niveau nini. Ngunda spécial? Non. Gloria Olangi tout d'abord aza nanu na île. Do aza bisika moko nanu musika. Siko batu nyonso o bazaka na île wana na ndimite baleki batoyo bazalaka na kati ya capital na bozwi. Na ndimite batoyo bakangamaki photo na Gloria Olangi bazali na bozwi koleka. Bien sûr balati ba jean ya kitoko. Problème ezate ba jean wana ezali moins cher kote kuna. Boyebi deja intil naloba. Mais Gloria Olangi baloba kufa tsoni kumuna pasi mama. Ozali komimonisa pasi Gloria Olangi. Batu nyonso baza kolanda makambu eza koleka kuna po eza na ba info. Loba batu oyo baza neti na Chypre bo batu baza kotia bango kati po natalaki même na direct ya Karine Mokonzi mutu moko abengi azalaki na Chypre.
sikoyo Mike la Duchesse alobi Chypre, mutuana zongsi oui, eza na Europe. Mike la Duchesse azongsi oui, na yebi yango poto ya kitoko, poto ya solo. Omoni batu ndenge baza kokanisa Chypre ndenge eza. Baza kidi bake Chypre ezali kote mususu Grèce, kote mususu Turc, kuna pe ezali kaka lifelo. Mais oyo wana eza kolobama te parce que bato kuna baza moke. Mais Gloire Olangi bisika zali ezali ya kotonda na ndenge ya kosakana te. Kuna moto ezali kopela ngate nakoki koloba botala même na ba page na biso ya balamama bozali komona bache ba moto ezali kopela. Gloire Olangi adresse na ye eza kuna, mbetu na ye eza kuna, bisika pe azwaka 90 euro na ye eza kuna, bisika pe asinyaka ba papier po bayebake andima présent. Gloire Olangi présent, perdi présent. Donc kuna soko ndimi présente 90 ezate. Alors kuna ezateke azali na minute oyo kosala na net. Donc ndenga zawana azali kosala esika moko te. Alingaki abanda kocha kosala ba video ekende na fimbu. Mais tout d'abord mbongo ya ba mega ekomi ya kokalikile. Aza na mbongo na ye wana na yebi. Mais aza kobomba yango parce que mbongo wana ekosunga ye pote abima kuna. Ndenga zawana azali kokotsa susu mbongo te. Donc pote abebisa mbongo asomba ba mega a filmer biloko oyo kosala nango même pas biloko ya kitoko na kati ya net atinda na fimbu en tout cas ezali ba perte ya ba mega. Les seuls mega oyo ye atikali nango oyo ya ofele ezakaka Gloire Olangi mega star. Donc mega na ewana na star na sima. Soki pe abebisi akotikala kaka Gloire Olangi mega simanango na yebite soki na sima bakobakisa nini. Mais Gloire Olangi baloba kufa nsoni komona pasi. Mais ndeko na biso ya mwasi ye aponi na ye ayoka pasi. Mais kufa nsoni kinya ye akokufa yango te. Mais en tout cas wana na pesi kaka courage, continue bongo. Na kalande sekele ya poto ezalaki kobombama. Mais lelo yo sekele e bombama te. Yango wana ata obombami mais batu bayebi oyo yo ozali ko vivre. Batu pe baza pene na yo bazali kotinda basango kote biso tozali ndenge ozali. D'avance mutu oyo azali na à l'aise kuna oyo azali vedette na kati ya mboka yozali même na capital mutu wana aza na ndaku pe achaka batu bafutelaka na ndaku. Soka aza na ndaku acha batu bafutelaka yende aza gang. Donc bato baza gang oyo bacha batu na bandaku na bango. Sikoyo na ndimite Gloria bache na ndaku bapie chambre ya mobimba yemoko. En tout cas ezali vraiment moi mobulu na ba video oyo tozali komona neti na monaki ndeko mwasi aye kolamusa ndeko mobali abima na ndaku. Mais na tali na salon ya pamba balalaki basi na mibali bisika moko balalaki au moins 10. Sikoyo na kankuna bisika bozali na conteneur boza mokie moko na mbeto ase moko na mbeto likolo na kanisa kuna bachaki bino ezalaki kamwa bien sûr bakuna esi ebebaki batumbi esika nde eza mabe batante oyo bachaki bino. Loba sikoyo Gloria Olangi aza kondima à présent mais aza kolala elongo na salon wana baza kolala 10 personnes to 5 ou bien 50. Ça dépend kaka ya bataille na bino. Po batu baza kuna sokoza na taille oyo ya mwanzoto neti fifisiwa na kanisa fofuta
betu ya batu mibale ye ndenga zawana na kanisa akofuta ya motu moko. Na pesi mbote nanga na Alpha Mbala, commandant de bord na kati ya Lisbonne. Na pesi mbote nanga na Ricardo Kiangala Kibumina Mvumbi Alexis. Na pesi mbote nanga na Jenga Fidole mwana yolo na kati ya Paris. Na pesi mbote nanga na Nathalie Riddel mwana ya Riddel. Na pesi mbote nanga na Nathalie na Irene Mampuya mwasi kitoko na kati ya Paris. Na pesi mbote nanga na DGP Mampuya. Na pesi mbote nanga na Kenge Deuil. Na pesi mbote nanga na Jean Belolo. Na pesi mbote nanga na Chico Sombele. Na pesi mbote nanga na Richard Luemba. Na pesi mbote nanga na Alain Mwe de Bilbao. Na pesi mbote nanga na João Ndosmento JR Yangu na kati ya Victoria Gasteiz. Na pesi mbote nanga na José de Bino. Na pesi mbote nanga na Willy Tech. Na pesi mbote nanga na Ndozi Matingu Zebra Fox mwasi kitoko na kati ya la France. Na pesi mbote nanga na Mimi la japonaise ayebi kobina. Na pesi mbote nanga na Gisèle mère double na kati ya London. Na pesi mbote nanga na Sheda Tambwe na kati ya Autriche. Peti nanga zalaka kaka ndenge ozalaka. Na pesi mbote nanga na Brice Kenge Deuil mwana ya Kenge Deuil. Peti nangai talaka signature na cahier de communication. Na pesi mbote nanga na Richard Luemba. Na pesi mbote nanga na Jonathan Ambassi mwana ya Defe Ambassi. Botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya nia ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya nia ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.